Eh, tu le bel on a mon ba tout on s'est invité bon, yo ba invité pour que t'es anine. Oh, ba tout suboti ka ba problème air moroté, hein? Ozana orate molika ba invité pour nous on réclamer mais le c'est et le c'est les cas qui ozo c'est oh non ba invité yo ba invité pour que t'es anine. Yo, on yo osani, oyemba. Otea, olbanine. Eh. Ah oui. Je leur ai dit oui. Aza papa là. Les mon père. Mais moi non papa ben abeta mingi. L'enfant que le père châtie beaucoup. Aki mingi papa. Il fouille aussi papa. Aïbika papa abeta. Parce que c'est que si je pars là-bas, papa va me donner des chiquenottes. Mais après c'est une invitation. Je leur ai dit, malgré tout, ils ne m'avaient pas invité. So après c'est une invitation. Si j'étais invité, Lenganaki. j'allais partir. Pour mon soit après c'est une invitation. Parce que si on t'invite, sécurité nous a beaucoup là, tu es sécurisé. Bah tikelo molimo, papa va laisser papa tikelo molimo santo. Mais tant que vous avez manqué Vibidi là la magamba ATF na bino wana. Na ko lo bango te koto mine lo nganga aw. Tant lo bango ATF na bino wana. Oyeba ke obanda oyeba ke papa Vibidi là ça papa. On manque Vibidi là. Après il y a une hypocrisie bien aimé, papa bien aimé non. Église à Shekina Kozika ba touchaki les avoirs biloko ya dioka. Et maintenant si on va continuer à combat pour toucher ce qu'on nous ya dioka. Na loba awa Shekina boyoka ngai. Sur les cieux comme ça, chemin Israël, Adonai, Elokeinu, Adonai. Na repesa bino image mo na suka. Ya pasteur dioka. Na minute oyo batu baza paye on eno ba église à Shekina bo telema bo fungola miso. Musu moto wana bozo mona. Musu za batu pena batu baye ko tia moto wana. Bo meka ko approfondir ba enquête na bino parce que na mona ki lokola ezaki lokola ba G. Ndako eziki nango simplement mais tant on a moni sko yo combat moko siko médiatique et bandi veut envers le pasteur Dioka. Ezali pena successive ezolandama batu pena ba telemi babandi ko loba pe baza ko continuer ka ko bimisa biloko bosa attention Shekina nazo pesa message na Shekina bosa la attention Shekina pasteur Dioka il faut telema na église wana oloba donc but la bango ezali ko humilier le nom de l'argent était donné nazo pesa bino loba biloko no pesa bino biloko nous collègues ça a problème boye ba ke message union so bozu problème. Parce que je vais lui poser les tefilines pour la première fois parce que c'est une bénédiction pour lui. Il accepte parce que c'est très important. Alors, excuse-moi de dire au cocher, est-ce que tu écris la main droite ou la main gauche? Alors il faut dénuder le bras gauche. C'est une pépinière, hein? So that Très fertile pour les fausses doctrines. That church of Dioka is really a gold mine of false doctrines. Ceux qui veulent apprendre à aller en enfer, Those who want to learn how to go to hell, ils peuvent aller là-bas. they may go there. Il les aidera rapidement, efficacement He will help them. pour aller en enfer. He will help them swiftly and with efficacy to go to hell. C'est une pépinière, hein? So that Très fertile pour les fausses doctrines. That church of Dioka is really a gold mine of false doctrines. Ceux qui veulent apprendre à aller en enfer, Those who want to learn how to go to hell, ils peuvent aller là-bas. they may go there. Na beaucoup d'hypocrisie qui bien aimé parce que bah ça m'a bien estimé qui bien aimé. Mais poser son côté bien aimé. Qui c'est son côté bien aimé. Motema mabe bien aimé Lokuta. Est-ce qu'un serviteur de Dieu a osé monter Lokuta? A osé monter Lokuta te? Nous avons quand mon message est comme il répond à nini? Batuninga question. Ils m'ont posé la question, Pasteur. pasteur, Pour aller tout le monde dans cinquantenaire, va servir Vibidi la terre. pourquoi tu étais absent
au cinquantenaire du pasteur Vibidila. Mais si on s'en est là. Le pasteur de là m'ont dit tu es intelligent. Hein? Ah oui. Je leur ai dit oui. N'importe pas ta génération, tu vas le lelo. J'ai dit aux prédicateurs de ma génération. Je leur ai dit. La guerre qui est entre papa et maman ne concerne pas les enfants. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Il y a la résurrection dans la patrie. Ah, véloba, véloba. Il y a la nuée dans la patrie. Il y a la colonne de feu dans la patrie. Il y a la bénédiction dans la patrie. Nous avons le chantre dans la patrie. Les inspirations dans la patrie. Nous avons la résurrection dans la patrie. Nous avons tout, 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 nous avons... Alléluia! Oh, vive, amenez-moi, enterrez-moi. Le septième saut, les vrais prophètes, les vrais chrétiens, la vraie parole, la vraie lumière dans la patrie. Merci Balandia Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous. Dans vos maisons, Episcopo Yamborandiki, t'as rendez-vous na Kitata, les grands Wazalendo du message. Nakanisi, Bozan et Sengo, déjà, n'ayez bomoni votre bien-aimé, les Wazalendo. Na banda kuna bino parce que bo sepela kana mingi batu belé bazo benganga toujours des appels que waza to so mona yo te papa to dinga to mona yo so to monio to zakane sengo parce que to ebike ma belé ko kindete ata une partie ata 2 mètres ba kozwati. Ouais, ça c'est le Wazalendo du message. Je vous assure encore une fois que Barokokate, Baza équipe à Pepele, adversaire, Aebana Bandakala, Tobetaka Betakaye, Anesika Okendete, Basangana, Bakome Bele, Boye Bakake, frère Brana Masalo Baeke, Baokoma 99%, Biso Tosaka 1%. Ya bateau, to défendre un message prêché par William Marion Branham, Petro Longa Bango. Donc la PCI vraiment bino. Bah merci mingi na nenge bozo sa confiance pas ina ngai nenge bozo ko sepela ka parce que boyebi ke biso awa to défendra seulement vérité biso to lingara mamba lokuta te mensonge awa le karate ba makamba lokuta awa ezana nzela te biso bobele droit chemin lobele vérité. Alors nous avons des vidéos autres bandango émission Oyo ya liboso ezali joyeux anniversaire page rose pour notre pasteur Nathan Epenge, l'homme du moment. Parce que nous avons l'homme du moment. Nous avons njoko makale kale. Mutakwesa bango makale kale bakoya makale kale bazo piquer crise bazo comprendre te a kendenge ni na komi ndenge ni boy to yeba kité.
Ça c'est Nathan et Pengue. Donc joyeux anniversaire na couple Nathan et Pengue na pesina maman Mbote. Bon mona na kasi bon mona surtout image wana ya mutu ka batu bazolela ngo fort. Ba photo déjà wana bozomona joyeux anniversaire na couple Nathan et Pengue. Votre anniversaire du mariage, donc nzamba pambola libala oyo libalo bako bundisaka libalo bako kosela ka makambu libalo bako lukela ka ba problème libala oyo mutapese logo ta komo bana pesa libala oyo libalo e botsa polémique libala mo yango ya kitoko couple moko exemplaire couple moko na pesi bino mbote vraiment bisika bozali bozolanda le grand wazalendo du message batu mikolo basenga ba mo senga ka nzembo tala to anniversaire me babi na kaka papa soko sisolo ba atoko souhaiter joyeux anniversaire pas vie na yo mais tiela biso na suka bandeko na biso ya mitema mabe ate na taipenge voilà mais c'est improvisation kaka soki neli mais biso tokolinga bango bandeko na biso ya mitema mabe bandeko na biso ya mitema mabe biso tokolinga bango nguya ya kolinga banguna bandeko na biso me ya mitema mabe biso tokolinga bango déjà ezali kati déjà nguya ya konetwa nguya ya kosepa nguya ya kolimbisa. Merci beaucoup. Nzembo on comprend on te batu balingi ngo babika papa tela biso na émission. Tela biso nzembo na émission. Te pasteur Nathan et Pengue nzama pambola. Oza loko nzoto. Loko nzoto. Au moins nzembo na biso te komiko tsana générique. Nzembo wana ezaki nango yimba mais biloko obakisi watu batu mo senga ngo bosala babenga oni bosala remix dango nenge bobakisaki ba parti wana Nathan et Pengue na pasteur Temple Sylvain Kwala mbote bisiko za Holanda waza donc bosala moi nzembo wana bobeta susu remix dango po bobakisaka biloko bobakisa wana surtout Nathan et Pengue kota voisika ate Nathan et Pengue za mystique alléluia papa on t'a alléluia ba msuposa bakota sa bambetu Nathan et Pengue alléluia na bale mayo ventilateur ezo balusa kota badeno na yemba boyo ari papa voix moko na biso mystique ezo balolo wa ventilateur. Alors le beau cas du message muto ba problème yezo kende susu mama na ngai boluka ka makambo boko sala convention boko sala biloko boko bengisa lifokodicien e kolukele ba mak ere yango na bandiko ba ere yango parce que bomona ki problème ba deno makakwa bimaki wa chimpanzé bonobo bitabe bunga ki wa dikola lifokodicien aza susu invité quelque part tolobelelo wana mo ba tuso mo seka ba invité bango yo ba invité pour que te anine tu musubotika botika koluka ba problème morote ozana orate molika ba invité pour nous ozo réclamer mais le c'est le cas qui ozo sera oh non ba invité yo ba invité pour ote anine yo ongo yo osani oyemba oteya olbanine botika omiluka la makam to zo le boy ka di message apesa biso message o batubele bazo zela bayebi que bientôt mokili ezoninga les choses parce que les boy ka di message nga boy ko anonsango to ka ngona munoko na yemoko. Shalom, shalom, shalom. Cette bonne nouvelle, après beaucoup de temps, le pasteur, l'homme de Dieu, le Banji Charles, nous invite maintenant d'aller à Lodja. Et nous venons à Lodja sous le haut patronage du Seigneur Jésus-Christ
et de l'église Goël, tabernacle du pasteur Charles Loubadji. Nous venons à Lodja à partir du 13 au 16 août 2026. Dimanche 16, nous serons là dans des manifestations, la porte de la parole, des concerts et toutes ces choses-là. Donc vous êtes cordialement invités. Bon, d'ailleurs, que je dise venez ou ne pas inviter, déjà, ce que le pasteur Charles représente en lui-même, c'est une attraction. Je sais que j'ai déjà vu comment il annonçait notre arrivée dans un village à côté là, comment ça a été donc non pas Zoya. Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva. Enseveli, il apporta mes péchés au loin. Ressuscita, il me justifia. À jamais pour être libre. Un jour il va venir. C'est fort! C'est fort! Un jour il va venir. Autre jour glorieux. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh. Merci beaucoup. Merci Naréji. Merci Corneille. Nakanisi, Nazan et Sengomingi, il y a l'émission Oyo parce que dans le barilo, au monde, il y a un message, toujours qui dit, bah comprendre ma ramouté. Bon, ça pasteur, le Forodiciel, merci, les beaux cas du message. A pêcher la binongolo ya monene ndebo mona ngaza grand requin ya ba jeté na robundela ka message oyo botsa ba tempo parce que tango yindaka omone boka bo na lo ba naza wazalendo bo sala ba jeté naza waza ya blague te même kota ba deno ba yebiki naza PTT même pas ba mbato mokili oyo ba pagano ba yebiki naza PTT. Si vous avez un thème, vous avez bitumbe ko bimande ko comprendre. Si vous avez un film à Simba, vous avez un biso petos en Lyon côté na biso potan ko yinda. Boye baratin, bo pesa ka Forodiciel merci na message à frère Branham. Bo pesa ke merci. A célébrer notre transfert le plus cher du monde. Boye barangote mais bo zela mokolo ko ndeti siko na minito. Je porte garant na bitumba ya pasteur Dioka. Nana nga ko ko tsamu no loba ezala ba deno, ezala ba pagano. Baya eba eza bino bata message boya boko beta maloko ba mpuku ba image tout bozo tinda nazo zwa pe nazo yoka mais ngai lelo na ko dévoiler bino makambo peut-être belé ba yeba kiti ce sont des secrets émission bozongo sérieux na moni ba koma ko contrecarrer ba émission na ngai ko signaler kango pour ba tala ngo lisuste mais je vous dis parce que na tala mara ba 60k ba ka ebelé. Maintenant, comme tu as la émission comme combattu, comme na seki, on a vu boza bato mawa puis bata passe. Na sina sala kombo na sina confirmer déjà. Puis mais na boyi ka mukili mombese banga basi ba yebinga bon eloko bo sala suste. Makambo na yaka na makambo na yaka o découvrir ngasko na za Colombo na kata message. Nazo kota nazo fouiller na ko tala. Message ça na ba infiltrer ba kota ki na message. Soki bato message lelo bozo kangai message ezaki na parole moko message bande ko tambola tout droit à part moi bitumba mike ezaki na ba adorateur mais ezaki penza ya makasi penza te parce que toyeba ki ba adorateur ba bunga nzela kaka moi moke mokoka to sereka ba vice na bango mutu toko récupérer na biso bango mais ba dénominationnel te alors ezana ba tout moko ba bimisi mbongo ba futi mbongo et puis likamangé bandi le loté na banquette dans notre salle likamangé bandi le loté donc ça a été déjà depuis longtemps que ba taba moyen tout pour que ba déstabiliser message à frère Branham. Ça je vous le dis aujourd'hui la vérité. Ba to yo message pour penser mission oyo ba to balanda. Ba taba mbongo pour ba déstabiliser message à frère Branham. Pendant que les pentecôtistes bazawana bazasuna bitumbate parce que basali berer bango moko berer na bango écouter bango cher lelo population topé bato ya mokili oyo baza sous la confiance na bango te par rapport à babi na bango basale belé. Moi j'ai beaucoup de secrets na message oyo même ya ba pionnier na bino botsaka muno beaucoup misaka lokolo bazaki na attachement na ba dénominationnel ba musu basala ba kiman kiona na ba dossier awa na maboko na nga ya mabeba kasi koleka omoni tito bunda bato balobanga mamba Carlos balobana
nga abundisa nga Carlos te na kaka azu makamna lokuta te asali biloko na ye na PC éclaircissement ce pena to koti pena na bitumba o bozo mona lelo bota na ba YouTube bozo mona batu bazo na ba komba ba mama Olive na tele film au théâtre a réagi soki nani azolo ba biloko mo to pensaka ko ko tela ba konzi tala ne bo konza mboke zakili boso na ba mobutu oyo kake mutu mo zole ka ba lolo ba komba mama Bobila Dawa na ba vantire ne wana jamais au moins balo ba kombo ya mama moko boy ya mo continue mais lelo légèreté mo koti les sacrés partis bonzambe za susté respect mo même ti na présidence za susté tala niveau to komi nango deux ko la bana bazo banga suba parana bango ba ko beta masola tabu ya tabu na miso ya bana c'est très grave mais nani ya kotele mapona ko kebisa bato ko ba makambo c'est seulement moi pona bango za bien mais bande ko nanga soki to perdre ce qui est sacré yeba ki mboka ekufi ya ba secret diplomatique ezali za makambo ezake ebimakate que ça soit yango bomoniso na yeboy nana ba biloko nanga na nzoto nana ba bor ba arme nucléaire ezali mena beta kango te na beta kate biloko ba beta ngo na suka somo pena ke India wale na bimisi biloko sikoyo boko kima biloko nga na yebi na message ya frère Branham mankio na esalama na ba grand pasteur obo kwa ko za kutu idete nana ba image nana ba kombo ba na biloko so na mna beta minduki ya to ko panzana mais na beta ngote to bundela ka mabele na dimension bango ba memela komba mais na ye ko mettre bino en garde le lobo ebake message eza infiltré eza na batu ba tsape mbongo en jete la mwana na bidozer aki petete bon mona ngolo ba jete bidozer tanga zo kende wana auté ko zana ndako pasteur li foko du ciel soki bidozer ko lela nzala zana li foko du ciel mutu to ko ba que c'est faux et archi faux parce que mutu to ebi motema pasteur li foko du ciel mututu ayebi yemo pasala ba vidéo alo bango batutu ba yebi qui est l'ifoko du ciel et bato tout basaka na entourage l'ifoko du ciel to yebi ndeni basaka maboko pete même si bidozer azaki na lo koso soki ya ndengeni nango wana pemena l'ifoko du ciel po longango aloba pena ko satan a atilo minduki po alongola o penza mais soki te ozana bonzambeka ya solo ndeko nanga eza difficile potika mutu wana même si batina ko livrer lettre o koma muta message kende tika lettre na ndako lifoko dise tango ko makana ovani ka ta 5 minutes na ndako na ye o bise papa boya misaka message nandi ma message normalement c'est un homme de Dieu o ya prêchaka na vie na ndenga vivaka mais na bande ko sala banquette na bande ko sala banquette na ko comprendre ils ont la mensonge moko ils ont la deux éléments où est éliminé la message premièrement ils ont dit manquement du prophète William Marion Branham. L'argent a été donné pour humilier le nom de Branham. Que batuba tanga kango pété, basili sango valeur. Ceux qui besoin on a lelo combat frère Branham, ils ont résisté. Ils ont bateau va payer prix nango, notamment pasteur du Foko du ciel, Boy Kama Kobongo, qu'à fois qu'on les ressusciter à porte de 7e saut, à Mela rouleau, à Mela branchir. Na baxé l'homme de verbe. Pasteur du Foko du ciel, papa. Dit, autant en école ni nango, du Foko du ciel autant ba verbe moko azobimisa avant to kota na élément non tiele no comme élément moko mukibo ka verbe na ntembo azana conjugaison muto na comprendre te il faut dire non comprendre te oui ma boneni ba ntembo neza pasi muno ko bukana vivant il même amour il met so ACV ba verbe trop toi ça mystique il faut dire non, c'est la minute où comprendre les dimensions autant à wapi il faut du ciel. Yom tous arrêtons dans bon autant à wapi. Autant à lycée, autant à caneton, autant à wapi il faut du ciel. Au sentir mouton la profondeur na kibonzambe, azana profondeur na ba verbe, azana profondeur na makamba salaka. Donc but la bango ezali ko humilier le nom de l'argent était donné. Nazo pesa bino le babiloko, no pesa bino babiloko. Mon collègue a un problème, il message union sur le problème. Nous avons un simanangai parce que nous avons un tika bangote. Ce qui est grâce à pasteur il faut dire na batumsu na boy ko tanga comme on a mon rappelé exposer à vie na boy qui allo ba bangate. C'est il faut dire. Et puis à ça mettre parce qu'à ça l'école oyo
azana bana ya ba maître ya mabe makasi omoni réseau ya Mujahideen Hezbollah tango ba bomi Musamba Bernadette Usama Ben Laden nga benga bango bon comprendre nga Musamba Bernadette tango ba bomi balobi on remplacer ça plus mais chaque chose de fois 50 que Musamba Bernadette do boza calme bo banga te unde ba bomi ko balukisu ba parce que ba ça soit ça mabe li sous koleka ne bo mona li fo a forma bana ya mabe ndenga za wana ne la bega boyika mutu mabe machine afo ana bana ndenge na don na ebiso non maître donc maître de votre dans le maître de votre maître bon ba tala ba film ba ebi mutu so azale mutu message bien aimé hypocrisie mais ba to ba tala ba film ba makam tala ba je suis le maître de votre maître ebi makam ni loba Jacques bima maître côté mon bazo lumba ba to betaka ba to pa mapamba mais mukolo koko na noko na yaka wa l'accès makambuta mwaye bato bazaki be élève ya Jacques ba mona za fin yenda sisi combat yende 7e bagarre tant batuni koko moko boye ka kenda batuni eke yosko za nani zo luke to bise soka to bise nani abina bango boye bisaye je suis le maître de votre maître naza maître ya maître na bit bato bagaki to kufi bato yo mama yewana dotala ba maître au sala ba jeter ça koya ko soko meki ko sambwa na yo nazo banalo bango maître fo ba sambwa sambusa bato c'est pas aujourd'hui que bato ba yaka msuba zo nzemo ne ba mekaka moko kutu iso soki pasteur moko iso na ki paraît que tout sous que parce que tout so bétaillé déjà tout qui paraît ba ze belé ba yaka na ba TikTok soki ko na bazo bunza me bazo ko kai kate makubungu bakoka ete boyika machine abetaka azobeta bango kaka bakoka ete alors soki to lobby 2 points on a lobela moko ezali ba effacer comme Branham deuxième élément bazali bato ya lokuta je vous dis donc ekiri wana to pe force wana négatif oyé ya bato ba s'introduire na message bazana 2 éléments bazo utiliser. Premier élément na bango c'est le nom de Branham. Faut pas humilier ba niata ba sil sa combat Branham. Yami balé ba na mensonge mo sakanate lukuta même dans des écritures na olak sabino lelo ezali quand on va tout se décider. Na olak sabino lelo to ba na image moko. Soki ngai mutu na lukuta parce que émission na ngana sala ngona soubassement ba vidéo. Soki nga mutu na za lukuta bokolbake waza oza mutu lukuta tika biloko na za lukuta. Na repesa bino image mo na suka ya pasteur Dioka na minute oyo batu baza paye on eno ba église a Shekina bo telema bo fungola misu musu moto wana bozo mona musu eza batu pena batu baye ko tia moto wana bo meka ko approfondir ba enquête na bino parce que na mona ki lokola ezaki lokola ba G ndako eziki nango simplement mais tant on a moni sko yo combat moko siko médiatique et bandi veut envers le pasteur Dioka ezali pena successive ezolandama batu pena ba telemi ba bandi ko loba pe baza ko continuer ka ko bimisa biloko bossa l'attention Shekina nazo pesa message na Shekina bossa la attention Shekina pasteur Dioka il faut telema na église wana oloba soki Dioka zaka ndoki mbele Shekina batika la 3 banda biso toyeba Shekina mbele dama bango mais soki pasteur Dioka azalaki muto makambo wana tonga toyeba yango. Mais pasteur Dioka a teka peuple a teka bandimité mais ba image ba olaksa non tila noka mo extrême ke na suka mais na vana na likamba bato o tozo vidéo moko soki na sala émission na zolo ba pour likambo bato ba ka condamner nga kaka mais il y a tout le pasteur ba sala rango soki sujet moko ye ba pa lobela rango ninga pe na ka soki sujet nga pe na lobelaka mais comme si biso to sala ba contre-attaque non et comme si le gars la biso to sala ba attaque té batu basala ka biso ba attaque biso to sala contre-attaque mais contre-attaque tel mais ça bien précis ya ba wasale na ba machette na ba moto na ba et ça là ce que batu ba comprendre que on est biso batu bandi ba mais en réalité ba on est batu ba bandaki alors tous autres vidéo oyo botala siko li solo ou t'es pas bidozer aye abandi ko établir mensonge pour na ko dénigrer le nom de Branham bon on a très bien abandi ko dénigrer le nom de Branham na sima na pesi raison na ba dénominationnel ba ki parabiso te ba sala boete ba ngo ba bika mona biso te tout ça mais nazo so pasteur Barouti alobela ngai
sur le pasteur Lifokodiciel. Moi, quoi, yaki oh non, Lifokodiciel, ton dimakaete, azali, pasteur, biso ton dimakae, chantre. Mais makambo to le kakuna na mbujima, yango kasiti, bon dimakae chantre. Mais, si votre pasteur, obuno bon dimaka, le pasteur Barouti, vous allez qu'on dimae, si lui il croit que Lifokodiciel est pasteur, abi bien que pasteur Lifokodiciel, abi chantre Lifokodiciel, abi pasteur Lifokodiciel. Kasi bon dimati. So bon dimanga, ngana le bien bon limite, yemo le bien bon limite, kasi bon dimanga binoti. Mais si on a contenu ni nazolo belango, toujours des dominationnels. Ba on ba bi que ba dénominationnel ba ki pa bata message te. Boko landa vidéo bidozer. Ba dénominationnel ba ki pa ka bata message te. Bata message ne ba mi comme ça lolendo ba mi comme ça ba ki pa ba so rabilo na biso lokuta. Mais moi je vous dis déjà c'est vrai. Parce que dans ma prédication à Sonic à Fouta, dans ma prédication à Voici l'homme, dans ma prédication à Pasteur Moussoukou, Denis c'est ça le bango déjà. Oh bah tant à branchir, bah t'es à branchir. Bon, tous sont en vidéo, tous en vidéo après tous en vidéo. Dans une des églises de réveil, namoko na mangombe ya kolamuka. Ou prie mon frère. Il lui a été dit que la chanson Lissi Konangai de frère Lifoko a été mal chantée. Car une fois notre rédemption accomplie, il n'y aura plus de mort, ni maladie. Bon, ça je ne réponds pas. Je crois que celui qui croit en Jésus, il est sauvé. Je respecte le pasteur Lifoko. Je le respecte. Il a eu cette inspiration, nous devons le respecter. Des prédicateurs comme frère. Moi, nous, on nous trompe. Au nom de le réveil, ils ne connaissent pas prêcher. Ils lisent nos trucs à nous. C'est faux et archi faux. Ils ne vous connaissent même pas. C'est faux. Vraiment, il faut faire une désinformation, frère. On vous a menti. C'est un mensonge. Un gros mensonge, frère. Un gros mensonge. Un gros mensonge. Oh non, vous voyez chez eux là-bas, ils lisent nos livres. Non, eux, ils n'ont pas d'inspiration. Ils ne connaissent pas la parole. Non, toi, tu ne connais pas. On vous trompe là-bas. Dans le réveil, il y a des hommes de Dieu. Ils se mettent à la chaîne et ils prêchent. Frère, tu dis que ça c'est qui? C'est un ange qui parle. Frère, ne jouez pas quoi? Ne jouez pas. Vous croyez que qui a le monopole de la vérité, c'est là? Tous sont de la Bible, frère. Il n'y a pas... Bon, je vous dis la vérité, frère. Et ça, le coup, des vrais puissants hommes de Dieu, ils sont là. Dans le réveil. Bah, ça est belé dans le réveil. Des vrais serviteurs de Dieu. Avec l'huile fraîche. Avec le véritable Jésus de la Bible. Ils sont là. Ils ont la puissance de Dieu. Bon, pendant que vous êtes là-bas, nous chez nous, le Kouta Nabino, ils sont en train de voler là-bas. Ils savent soutenir l'œuvre de Dieu, ils savent donner, ils savent plaire à Dieu, ils savent donner à Dieu une véritable adoration. Vous voyez? Ma lignée est propre. Notre maison est claire. Osborne a échoué dans ses missions en Inde. Il est revenu, il a vu Branham opérer. Et Dieu lui a dit, je peux faire aussi avec toi ce que tu vois là-bas. Boto qui est sur papa oyo, hein, oyo kaye bien. Alors ba malembe vika mokolo, azolo ba malembe mais c'est vraiment to ino oyo kaye bien, ok, ouais. Allez, chez lui à la maison, c'est là qu'il faisait ça. Voilà. Bon. Quand cette vérité est tombée, Aïdine a accepté. Et comment faire maintenant pour être baptisé? On a dit non, puisque nous croyons, ça vient du cœur. Aïdine va prendre son adjoint. Ils vont aller à la rivière Nsélé. Pasteur Mwamba est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Mwamba va baptiser Aïdine. Aïdine va baptiser Mwamba. Hein? Et c'est un départ maintenant. Papa, s'il vous plaît. Papa Israël, oui. S'il vous plaît, ça m'a chauffé là. Mon frère Larry,
J'espère que yebi papa François Mutombo. Oyo qui est dans le binon. Ce que nous avons église de réveil, c'est-à-dire aux ana lignée wana. Peut-être longwana que nous allons chrétiens des. Ce que nous avons chrétiens, bébé. Racine na wana. Branham. Donc au bout ya Branham tim. Papa oyo que non secrétaire ya papa Edine Nabala. Papa Edine Nabala zaki na lo sambo munene. Abandaki pe kotanga Biblia. Mais na kati kotanga Biblia wana bazalaki na deux groupes na kati église ya papa Edine Nabala. Ba monsieur balo que non, les baptêmes sont au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ba monsieur balo bité les baptêmes sont au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bazalaki na confusion papa Edine Nabala. Leur brochure ya William Marion Branham et yi papa Edine Nabala tangi, alors oui, les baptêmes sont au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa Edine Nabala a vu ce qui secrétaire na ye, ake ko baptisé ye, ko yokaka vérité, ko yokaka makambo Branham andimisi, mais papa Edine Nabala zalaki na Biblia na maboko na ye mon frère. Vous savez quoi, vous dites que non, vous avez élevé trop Branham plus que Jésus. Non, mon frère, c'est Jésus lui-même qui a élevé Branham. Biso banganati. Jésus y est moi quoi y. Au moins, dans ce temps de la fête là, hein, pour être sauvé, on dit mais la muninga na yo mutu, on dit mais la muninga na yo mutu. Ils en a plan ya rédemption, ils en a plan ya l'ici comme faut qu'on devient outil. Nga ko kwa na yo que non tu es un serviteur de Dieu, ceux qui n'a lundi parole na yo, ceux qui n'a lundi yo na ko mona lola, ils ont que na zo ko adorer yo mon frère. Vous savez, Jésus a élevé frère Branham, non que même pasteur moko ya biso ya message à zoloba que Branham n'était qu'un simple serviteur de Dieu, non. Oh. Branham tozo parler na c'est l'ami de l'ange. Branham azo soko la l'ange a telemi bobazo solo la. Branham mwana na ya bande ko diable sala ke loro mo ke no mwana ko ya sala accident ko l'ange a signalé que no kende mwana zo ko ya tala diable sali boy. Branham mwana na Branham Billy Paul auto tika biso. Alobi papa na bina posa na yo kapeli na mwana nani pe l'ange oyo mwana ka. Bongo c'est bon zela. Jour en wana ekoki papa zune nanu bo Branham azumwa ne Billy Paul akangelo ko longnet bato sala ka surprise ba kota na ndako afungule longo l'ange Branham oyozolubila na kati ya groupe nzambe utilisera jamais groupe Movimba nzambe azwaka na kati ya groupe totia lokola Moïse nzambe elevaki ye na niveau moko ke no bana Israël msuba bazalaki na bazalaki na ngoti nzambe eleve ke moto moko na kati ya groupe apesa ke ba capacité moko boye oh ato ndibeli ngate ndimela ta bato bibali na tieli yo. Merci beaucoup. Na ligne ba vidéo o nyonso pour vous comprendre. Bomoni lokuta ya bidozer makamnyo sto alobi to tie siko ba pasteur na bango moko o ya limité boyo ki est bien apporter na bango to tie limité boyo ki biloko bango mo balobi pour na frère Branham. Maintenant o bidozer alobaki na o na zulu bino ba elema ko banana pasteur Baruti banana bazokosa pour bana ba vérité bandeko na ngai eza musala nzambe eza musala vérité. Vidéo oyo to oti kotala ya pasteur Baruti soki tobina nous tozwa parce que bidozer alobi bango bakipaka bato message te bato message de bakipaka bon mais boyoki pasteur Baruti ndenga alobi ke deno moko boye ya ndeko na ye atindeli message pour na ko décortiquer message ya pasteur Difoko ya rédemption boye binzembo wanati pasteur tala Difoko du ciel nzambe na ngai muto na ebité na me kana ko pesa no cours moi muke par rapport ya rédemption na me ko expliquer no loko ya rédemption. Le problème c'est quoi? Tolobaki ke aigle a volaka na des ailes tona mapapu mibale tanga zo pesa illustration exemple na zo ba bien natali na biblia ya Boaze kuna na lisiko elingaki e ko siko la luta e bongaki etazala na bomengo mingi natangi na biblia ya Boaze kuna na lisiko la rédemption la bazolobela esengelaki asiko la luta Ruth webi Ruth histoire Ruth na Naomi
mais ebonga qui est azala bomengo mingi et yakiyo Yesu ah Yesu Christo Boaz na biso ezali Jésus Christ tant Jésus Christ a pour la rédemption na biso asalango sur la croix na ekulusu nde sika Jésus Christ a payé qui prix du rachat. Le prix du rachat était trop grand, élevé pour na kosomba biso. Ni or ni argent n'était suffisant pour nous racheter. Parce que le diable a ça soit kibiso. Yango pasteur moko azala kuna na soki babenga ngoni soki na kimbango. Aba kita acheté kita vendi. Nani ateka nani asomba yo. Satan a ça somba kibiso akendaki na biso. Il a fallu que Jésus-Christ nous rachète. Il a fallu que Jésus-Christ asomba biso lisusu a racheté biso. Le prix était suffisant. Et ça qui est belé. Alors Jésus-Christ appelle ça qui makila na ye. Yango mona mukolo ya Sainte Seine. Azolo bana bango bolia o ezali nzoto nanga, bomela o ezali makila nanga, na sopi yango pona bino. Ami pesi mbeka. Azalaki sacrifice. Azalaki nyama o bazomema na batwa ye wana bakelaki. Ce jour-là tanga pesi makila, c'était le change. Donc l'ici qu'on a bu ce bandit na quoi? L'ici qu'on a qui malade ici parce que les autres bon de la pona. Tu as deux dimensions. Première dimension c'est le fournisseur la MB. Deuxième dimension la ngosusu na lo la kuna pe malade kozati mais après na mokili o to na assurance. Le rôle là ça so pas makila na e to kobela kati. Ata ça ta abimisi schéma musu YB carré mususu. Ce qui malade de koti to kobika parce que l'ici quoi c'est maman bateau vraiment oh le message est clair. Est-ce que histoire ya Boaz ezali na lola ezalola te l'ici ko awa la rédemption awa to so bien on a croix kuna nde sika sopaki makila puta kimbongo to za nango sur la terre temporairement parce que to kenango kilo na lola. Tout c'est pour l'ici côté donc toi bato mawa to so l'ici ko neso to kuna. Quelle interprétation? Wala banani bazo mekabiso badenu yobiono bango bakipara makamna biso te mensonge lokuta tango mai kalamba yaki awa pona ko bana liforodisel ke nzembo waneza l'inspiration c'est le monde de Dieu boyoka ki etaza dénoté mensonge vous êtes là toujours dans des mensonges dans lokuta kaka biso to terra lokuta te et ça passe pe mawa. Message jamais est cause inférieur na ba dénominationnel na ba pentecôtiste jamais parce que frère Branham azalaki na bango abimaki moto abimaka nde moto wana akomaka na vitesse ko leka bato batikali. Pourquoi? Parce que tant exode salamaka moto sala exode ndazo ke na révélation o nzamba pesier po abima bisika oyo ya zalaki. Donc le message est simple et clair. Na moni batu ba ina image ya pasteur Dioka bazo tsaye ba singa mopa ya mundele moko boye. Pour moi dès que na moni vidéo, et ça vidéo akala mais ba remonter le temps bazongisi yango. Donc déjà pendant que le frère Dioka lingaka makamba TVT en faire vision tout ça, mais pasteur il faut que dise la code pe biso clarité nango ya sujet à télévision, le contenu bossé lango nini. Mais pasteur Dioka a été déjà filmé beaucoup de fois. Il y a des vidéos ba filmé à bangoy alobane mambo filmé té alobane makambo ya télévision na ba programme na yango. Mais batu basala ka nyon solo kwa ba yo kango bien té. Allo bata volume waza nazo ka bien té. Bosala kwa boyo ka bien té bo comprendre té. Et maintenant ce que balimba panza sikoyo église ya Shekina e kufwe panzana parce que campagne ba bandi il y a comme que non, asa muta ba science, asa muta makamabe, asa muta boye na ti ba pantation église. Ba tumyango moto simbité. Na kutuma moto ba bimisi messager na banga bimi a pesi message clair que non, akokufa fa tika boye na boye. A tikité. Aso continuer na sima tabernacle la mystique et betami. Babi mutongo to simba zo ko to kokeka te. To yesu makambo. Tanga histoire ya Bible, okomona histoire ya Job.
Satan a tenté Job 2 fois. Première fois, Aebisi Nzambe nakamata biloko na enyonso. Bisoko permettre nazo biloko na enyonso akofinga yo. Azu yango te. Deuxième épreuve, abina touché siko nzoto ya Job. Église ya Shekina Kozika ba touchaki les avoirs biloko ya Dioka. Et maintenant siko ba continue na combat pour toucher siko nzoto ya Dioka. Na loba awa Shekina boyoka ngai. Boko sanga raison. Bitumba média et bandi siko ba bandi siko ba sala on pas du foro du ciel. Ba nyoko lié trop na biloko wana. Mais mokolonga na kutana li foro du ciel c'est papa kela tikela nga bango. Soki kufa, soki boloko, soki makofi, soki poison tondimi yango na nzoto oyo. Toko beta na bango pigen toketi na suka. Na beaucoup d'hypocrisie qui bien aimé parce que bah ça m'a bien estimé qui bien aimé. Mais poser son côté bien aimé. Qui c'est son côté bien aimé. Mon thème mabé bien aimé Lokuta. Est-ce qu'un serviteur de Dieu Rosa Mouta Lokuta? Rosa Mouta Lokuta te? Nazo ka mon message comme il répond à nini? Message comme il tala leur forme, leur manière d'utiliser les choses. Tala biloko bazo ba pona pasteur Dioka. Pasteur mona moni na yebi écoute pété. Yo dans tant la monika pasteur na comprendre za campagne za musala bazo sala. Boko ka Dioka te. Ça je vous assure déjà boko ka été. Boko ka été. Bota la vidéo bino moko boko mona pena ke bato yo ba na programme moko bazo landela. Isa na bato moko bazo financer bato yo. Nana lobaki naza wazalendo. Boyebi pourquoi loba naza wazalendo? Oh non so telemi na frère Branham M23 akutana ba wazalendo. Bino bato akagame ya message. Bino bato akagame ya message. Bozela. Kagame azo financer bino ya message. Boso waka mbongo na ye, boso msala mais biso pe tozaka wana wazalendo toko telemi na bino tina suka. C'est une pépinière, hein? So that très fertile pour les fausses doctrines. That church of Dioka is really a gold mine of false doctrines. Ceux qui veulent apprendre à aller en enfer, those who want to learn how to go to hell, ils peuvent aller là-bas. They may go there. Il les aidera rapidement, efficacement he will help them, pour aller en enfer. He will help them swiftly and with efficacy to go to hell. C'est une pépinière, hein? So that très fertile pour les fausses doctrines. That church of Dioka is really a gold mine of false doctrines. Ceux qui veulent apprendre à aller en enfer, those who want to learn how to go to hell, ils peuvent aller là-bas. They may go there. Avec Richard. Je vais lui poser les tephilines. Pour la première fois. Parce que c'est une bénédiction pour lui. Il l'accepte. Parce que c'est très important. Alors, je dis, est-ce que tu dois pied ou gaucher? Est-ce que tu écris la main droite ou la main gauche? La main droite. Alors, il faut dénuder le bras gauche. Jusqu'à là, jusqu'à là. On commence par le bras droit. Alors, tu vas répéter la bénédiction avec moi. Baruch. Ata. Adonai. Eloheinu. Melech. Haolam. Boré. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Ça y est. Chez Ania. C'est fini.
faire 7 fois comme 7 jours par semaine. Et on fait ça ici. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam al mitzvas tefillin. Shema, Israël, Adonai, Elokeinu, Adonai, Echad. C'est écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Voilà. On peut applaudir très fort. Namoni pasteur, papa m'a laissé. Namoni papa m'a laissé. Alekani abandi koloba qu'il fallait qu'il pasteur Vibidi là a bien essayé la convention dans 50 ans jubilé ba bien siété. Ah, pasteur Carlos. Pour la nini Sony longo wana nzoto mutu Sony. Pasteur Carlos. Au fini Vibidi la mingi yobosani. Au fini Vibidi la trop. Et puis, dans le message, nous avons dit que nous avons sans invitation pour la sans protection. Ou la protection pour la nini kuna. Ou la protection pour la. Bozo ko sabanani. Yo moko miyebi na o manqué papa wana trop. Yo ba ko sa modèle, o sa la molimo santo. Ba tikela molimo, papa ba laisser, papa tikela molimo santo. Mais tant que vous avez manqué Vibidi, là, la magamba ATF na bino wana. Na ko lo bango te koto mine lo wanga aw. Tant que lo bango ATF na bino wana. Oyeba ke o bano oyeba ke papa Vibidi la za papa. O manque Vibidi là. Après oyen na hypocrisie bien aimé, papa bien aimé. Non. Moto alinga ki akolinga kaka. Moto alinga ki te, alinga te. L'homme peut manquer les sous. Il y a un épisode dembo. Bah on manquer yo se pela beaucoup bah on manquer na yo. Parce que l'église on a Shekina ya rigini so que linga ke vanda bien. Fallait boutique à dembo, pour passer ma solo, vendre ça ma solo calme. Vendre non à nous gérer ce que papa vous a laissé, papa m'a laissé. Mais on tiki dembo ça la makambo. Mais bolongo li dembo après bah nga ba hypocrisie na linga, nga hypocrite. Nada wazalendo waza nana message de Vibidi la awat donc nous sommes bossé d'abord on a tout pasteur Carlos yebisa biso ko sala vidéo yebisanga olinga ke nekuna na jubilé OK no teya to linga ke no talaka c'est pour na teya déjà tika na oyebi ke na message ba kitsa moté hein na message à l'église de réveil au vani kono zo te biloko na yo kuna bana ba talo kuna mona mutu mo ya tombolo ya Tokyo akebwa ko kuna on ngote ate maté déjà kota maté longo so ngotala otaka na TVT otala ki na TVT olingi nini o komi ono et puis pourquoi vous récupérez des choses comme makambese les cas vous récupérez makambese les cas vous récupérez boluka kanini succès makamani c'est juste to kota makamusu to komela mama loja. Siko komi siko nini makambese leka oya pesu loja te yo ya opanza te yo ya te J'ai prêché et le prédicateur s'entrelaçait, s'embrassait. Voyez un prédicateur qui soulève son frère. Remarquez, ils sont des Kassaïens.
Et ils étaient là en Chilouba, ils parlaient Chilouba. Sukuma Bintu. Onction écoti, mais non. Non, il y avait une onction terrible. Dieu est merveilleux. J'ai vu des choses. Ils m'ont posé la question. Pasteur. Pourquoi tu étais absent au cinquantenaire du pasteur Vibidila? Oui. Je leur ai dit oui. Il est mon père. Mais moi, non, papa, l'enfant que le père châtie beaucoup, papa. Il fouille aussi papa. Parce que c'est que si je pars là-bas, papa va me donner des chiquenodes. Je leur ai dit, malgré tout, il ne m'avait pas invité. Si j'étais invité, j'allais partir. Parce que si on t'invite, là, tu es sécurisé. Le pasteur de là m'ont dit, tu es intelligent. Hein? Oui. Je leur ai dit oui. J'ai dit aux prédicateurs de ma génération, je leur ai dit, la guerre qui est entre papa et maman ne concerne pas les enfants. Le problème que le pasteur Barouti Léonard avait avec le pasteur André Vibidila ne nous concerne pas. La chose qui les a séparés, on ne sait pas. Maintenant, toi, pourquoi est-ce que tu veux t'introduire là-dedans? Toi, tu es un simple ministre. Prêche la parole de Dieu. Enlevons des camps. Élevons-nous. Nous sommes devenus faibles parce que nous avons construit des camps. Au nom de Barouti. Au sein de Vibidila. Au sein de Kalumbu. Au sein de Dioka. Maintenant, où sont les enfants de Dieu? Où sont les gens qui ont cru au message? Un jour me vaudront dans le péché. Un jour me vaudront dans le péché. Mais j'ai entendu sa voix qui me dit, ô pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Oh, quel crainte dans mon cœur quand je l'ai écouté. Oh, Tokutani prochainement, épiscope Yamborande qui t'a rendez-vous dans Kitata les grands Wazalendo du message. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to komi ba congolais toujours gagner ba match on ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours atabatse le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habite Mindela, on va payer ces bilots. Pour bilots, on va des solo.
mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yangwana ya anti poison oyo pe anti poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala na ntina ndengana na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.